Takobele mebongo liboso na biso. Nakanisi ete lelo bayebaki na poto kala bayebaki sasa toyebaki tango tokokolo bandako ezalaki polele yambo ete baclôturer pe batinele bandaki kosunga biso ya kokata mwa nzela olingi okota mwa dembo okati omoni bolobo bimi kamina okoti pene na banzela kasi tomoni na nsima bongo ya koclôturer bamapangu ekosala likambo tobengi bongo batinele kasi na batinele wana ekomi nde esika ya kobwaka bikunde bisika ya bosoto nzoka kala na tinel bandeko bazali ba diaspora boyebi ezalaki esika oyo bandeko bazali otambusu kopema tambusu mpe kosolola na tinel okotia mpe kiti koyi mpe kolia tomonaki mikolo mileki honorable Zakari Bababaswe asalaki mimekano moko ya kobongisa batinel ya kokombola batinel tomonaki bakartier ebele bakomine ebele misu bazwaki mpe mbano ya malamu na ematali bongo tinel kasi lelo oyo likanisi wana mpe ekenda na yango kaka boye etiola pe kaka ndenge tolobaka ete ya malamu totombola ya mabe tobwaka zamba elongo na 36e chambre Dede Miongo mobali ya mandefu ebele mobali ya mwindu tokota nao na batinel mwa mitano botala bino moko ndenge nini batinel penza ezali susu oyo totikaka te oyo toyebi te ete moto akoki kobatama azota mwa mopepe avanda amanyola kasi lelo ekoma penza bongo oyo tokobengaka bongo ntsunga ezali ya mfumbwa te ya soso te ya ngombe te kasi ntsunga moto azali na miso balakisaka ete mvula eza koya ye moko otala na likolo kaka likolo manoka to mpe boni totalatala nano mwa to tokosala na batinele ebongo tokoloba bakangi yango tole akangi yango ekomi lokola lopango na ye moto akoleka te mpe tinele yango tikoma esika bato koma koya kosala bongo bazongo mike na bango zongo enene tinele ekoma mpenza bosoto mingi ndenge oyo boyebaki kala nakende na epa mama Swaze nakoki kokata ngambo boye na bimi avenue na leki nakende omona nano tonton José nakoki kokata boye na leki mpe tokomona naka ezala ndeko azala mosika kuna boyebani mbala moko po ete mapango ezalaka polele koclôturer mapango ezali malamu mingi kasi epesi biso batinele wana esengeli totia yango bopeto po ete soki bopeto ezali te ekomemela biso mpe kaka babokono yango tokomonaka pene na biso babokono ndenge na ndenge ekopesa mpe bambembele ndenge bobaka bongo ngungi mbembele esi ekomi solo esi ekomi pamba te tokotia yango lisusu bopeto te tolanda bino moko tokotambola na batinele lolenge nini ezali tolanda ya solo asko ozali bongo na tinele oyo ya kimwenza tokokata sikoyo tinele ya mibale oyo ekaboli Fimi na Lutunu tolanda ya solo tokokoba kaka mbote ndeko mbote papa na ngai tomoni yo tokoyeba kombo na yo kombo na ngai Monsieur Deo Nzondo ya solo Monsieur Deo Nzondo tozali na tinele ya wapi toza na tinele ekaboli eza tinele ya Yolo Nord ekaboli Fimi Lutunu ya solo na kati ya Yolo Nord bino bokoli awa na Kinshasa tinele liboso ezalaki ndenge nini mpe lelo tinele ekomi boni yebisa biso na tinele liboso ezalaki boni papa atuka ekoma kopesa biso na mawa donc soki toyebi tolanda makambo yango ekoma kosala biso pasi donc bon soki toloba ndenge nini mpona tala kaka Yolo ezali nanu premièrement nakoki koyebisa bino Yolo ezali nanu commune moko historique na bon Yolo oui eza quartier Yolo Nord ezali na kati ya commune ya Kalamu ezali quartier moko historique oyo ebandaki makambo ya indépendance na kati ya mboka oyo parce que Lumumba ntango abandaki makambo na indépendance abandaki wana bar Jamar ndenge bapapa nyonso banopesa biso histoire ya Lumumba mais Yolo ezali quartier moko oyo ezalaki précieux na bavedete bapresaki yango makasi bavedete mingi balingaki Yolo Nord wana tokokota ngo na tokoyamba papa Deo kasi lelo tolobela mingi likambo siko tozokende na likambo oyo etali bopeto na kati ya babalabala na biso batinel oyo toza kovivre yango lelo yango te tala babalabala ndenge mundele asalaki babalabala oyo ezalaka mpe polele okota Fimi bokoti Lutunu mbangu kasi ntango boclôturer mapango batinele etikali me batinele yango lelo tokomona yango boye yango tokotuna mpena papa Deo okoloba boni na batinele ndenge ekomi lelo voilà le problème ezali nini tinel ezali place moke donc ntango soso makambo ekoki kozala na balabala soi-disant kaya liwa ou bien feti ou bien bato mo bafandi ebele bamituka be mosala mo basala na balabala kuna liboso moye boleka ezali te bokoti na tinele mino okoti na kati ya lopango mais tinele lelo ekomi soko mekoloba boye bakobeta yo filme omekoloba boye bakonyata yo eza nani yo koloba balabala oyo tala tinele badala toilette ebima na kati ya batinele donc tinele ekoma poubelle tinele ekoma lokola wese tinele ekoma lokola bahotel ya bato donc
tokoka kutu koloba te mpona makambo etali tinel na biso ezali kaka mpona yolo te to mpe mpona kisasa mobile ezali mpona surtout biso bato ya onel biso bato toza na baka ba onel okoki okamata batinel nete eza na bandal okamati biso yolo nord lemba matete toza na batinel mais so oke na bacommune mosusu na baoyo bazali na bacommune mosusu wana ya babandal balemba donc eza pasi parce que tokomi na kati ya Kinshasa barace eye modèle na modèle na bamentalité na bango ya mabe mais biso bato toza banatif ya Kinshasa nous sommes les dikando ya Kinshasa tokoki kolinga te ke place nga nazali ezala salite tala lokola neti place nga mo nazali wana omoi natiaka yango propre mpona nafandaka wana na nsima na bana na ngai taso bato baza na bafete na mo liboso nabimisi bana na nga na nsima tofandi na nsima ya solo papa de ndenge olobaki mwa mbote na bandeko ya poto bakotala oyo bayebi de oyo kozala mpe malamu mingi bon ezali esengo mingi na kopesa bango mbote bao bazali kuna nayebi ke baza na mikili ebele babelgique baparis baespagne balondres bacanada baétats-unis tosungi bango na mbote na so bato ya Kinshasa ya moya ya makasi ya afrique okay. matondo mingi merci papa na tosuki wana ya solo tokokoba kaka elongo na ndeko dede tobili oyo tokotambola mpona batinele papa de opala biso tokokota mosusu na batinele ya matete tokokota na batinele ya lemba tokokota na batinele ya bandal tokokota na batinele ya mwa bisika ebelebele mpona kolakisa bino neti ndakisa wa tala na ndakisa ndenge koma omoni yango c'est malheureux boye vraiment boye malheureux moto akozala na pene ndenge tozwa batifoidi te batifoidi comme ça eza koya kaka yambo ete service hygiène eya bino moko mpe bayi mboka bayebovai na ndako ozala likanisi wana te nyonso kaka gouverneur aya kosalela bino to mpe boni le problème c'est quoi l'état il faut alinga azongisela biso baservice wana ezonga mpona mutu ntango akomi kokende kofuta mande na biro ya l'état nde abanda kobanga microbe ubie salite ezala kati ya ndako na ye te kala tozali komona bato ya service hygiène alati bonnet ya rouge na kilote akoti na kati ya ndako atali toilette atali chambre atali bassin na mama ozomona ezopesa mwa ke mama wana azalaka propre mais lelo ezala tinel na bino ezala toilette mawa surtout biso bato tozala baonel tokoki kozala batoilette oyo tozala batoilette mo esala kaka mais ezala propre mais propriété na bandako bato mosusu bazali awa eza te matondo mingi ya solo tokokoba kaka mpona kotala nini batinel okota suna tinel mosusu oyo elandi tomoni mpe ndeko moko azali koyawa tokosolana mpe na tala etini batali batinel ndeko mbote papa tokoyeba kombo na otala kuna kombo na ngai Eric Nzondo Eric Nzondo toyambi yo na esengo mingi epai na yo ozali mwana yolo batinel kala toyebaki ezalaki esika ya kopema ya kozwa mwa mopepe kasi ndakisa batinel lelo ekomi boye na bosoto mbindo ekosala boni bon likambo tinel ezosala so mingi mpasi mpo tozomona esika tomesala ofanda ekomi salite ndakisa tala neti tinel ya biso okoti na ebandela okomi koto oyo omoni yango ndeni omoni mwa changement ezali biso koto tolingaka mingi propre tolingaka salite te tala kutu exemple nakona marakuja singa marakuja na tozotya marakuja mpo tomesala ofanda na esika oyo tolingaka yango ezala salite te na bamisusu omona na nsima lopango na ye eza yango salite donc mpo na ye eza yango normal mais mpo na biso eza yango normal te yango likambo na ye naloba yango wana matondo mimwa toli na bandeko batiaka bosoto na tinel okoloba na bango boni nakoloba na bango boye bon eza esika oyo tomesala kofanda à tout moment mpe chaque fois tomesala kofanda na ka oke oza na mosala osala te ekosenga ofanda no na tinel mais bamesala mwa kobongisa esika bazali mpo ezala mwa propre moto ayeba mwa kofanda place ye azali mpo tomonaka misusu abimaka na tinel te mpo na nini place ye afanda eza sali te ndakisa eloko oloba yango wana yaso bandeko bakotala wa mwa mbote te na bandeko misato oyo bakotala na mpo te kozala malamu esi bandeko na ngai oyo baza na mikili ya étranger mbote na bakongolais kinois nyonso mingimingi na bayaya na ngai nesi mosika toussaint elodi inzenge na bana na bango biso nyonso toza malamu ya solo matondo mingi tokokoba kaka mpona makambo bongo batinel tolanda kuruba te
ya solo tokokoba kaka tomoni mpe bamama tokoswana bango bango nde bavandaki na Kisasa. Mbote mingi koko mbote mingi papa tokoyeba kombo na yo mama Pensaba Bernadette. Mama Bernadette bolimbi sina simbela wana no ebomba moyo oyo po tozwa malamu. Mama Bernadette bino bokolaki na Kisasa awa oyebaki ndenge batinele ezalaki kasi lelo nde batinele ekomi bosoto bongo bokoloba boni tinele ezalaki mpenza nini mpo na bino? Tinele ezalaki propre mpo na biso tokolaki na makambo kosuba na banzela te na batinele te tokomi komona bakomi kosuma na batinele kosuba vraiment mawa solo moya kovanda eza te ata bopekisi bazoyoka te babi wana ntango na bino oyo sikoyo eza ntango na biso kasi bino ntango bokolaki Kisasa batiaki nao baclôture te okota bomoni mpe mama Soso okoti bomoni mama Joséphine kasi lelo botieti mpe baclôture ezali mabe te ezali malamu kasi bapenepene wana oyo tobengi bongo batinele ezalaki esika bokoki kopema bokozwa mopepe ndenge bandeko bakomi kosala boye toli okoki kopesa na bandeko ezali nini bazali kotia bosoto na batinele nini ekoki komema na kati ya mboka to mpe na kati ya bandako to mpe na nzoto ya moto? eza bokone komema na nzoto na biso mpo na basolo wana basalite eleki mingi omoni ntango biso tokolaki kame bapapie oyo tozomona oyo bamanzanza so bamoni efo bakanga bino bokena ofuta mande na leta mais lelo vraiment eza mawa bana ya ntango balobi wana ntango na bino soki opesi etoli ya koloba kaka ntango na bino ntango na bino bana lelo boye boza salite tolobaka boza salite mpo na nini batinele eza esika bato bakoki kopema to baporte oyo ya nsima lokola baclôture ezali baza na baporte na bango na nsima ndako efo babima na nzela batinele mais moye eza te batinele sikoyo tozoloba bazoka kaka te bazosuba kaka matondo mingi mama ya solo tozali mpe na ndeko mosusu azali awa mbote mingi ndeko mbote papa tomoni wa pe penepene ya tinele oyo ekaboli lukeni na dembo bozali mpe koteka awa boni tinele oyo ekopesa bino mwa mopepa malamu to mpe boni te ezopesa biso mpe mopepa malamu te mopepe moko ya bien te basolo ezobima kuna ezofabrike mabumu mpasi bato baoka mabumu mpasi fort bato bazokota bazosuba pamba opekisa ndenge nini na bapassager bato ya moto oyo aparke moto ne place ana koti yake suba eza mpe bien te tala place bato baoteka baterase nde ezali epai na tinele ezalaki nini? bon epai na ngai nayebi tinele eyalaki place mo besoin dire portail ya nsima donc porte ya monene ya entrée ezali na porte ya nsima bokovanda kuna ozwi mwa mopepe nde ezalaka oza mpe alaise so oza na tinele ovandi no na tinele mais tali o tinele ekoma lie mobe place mobe ovanda kutu te ondire toilette mobe nde ezali na minute eza mpe bien mpe te so gouvernement kotala mpe mpona batinele mpo bakangakanga yango esala mpe bien fort tolini okopesala bandeko basalaka bongo koya kosala bazongo eke tozongo enene na batinele okoloba na bango boni? bon nasengaka na bandeko basala bon bango baza bango bapassager mpona biso bato oyo totikaka koteka awa na nsima esala bien te mwa mabumu mpasi esala bien te bameka no mpe kotika nano mpo ezala no bien tobongisa mboka na biso mo bakongolais matondo mingi tokende na ndeko dede na etene ya ibale ya tinele oyo ekaboli bongo lutunu na fimi ebongo tokokoba tolanda ya solo bandeko balandi nakanisi ete tokomi na suka manaka mabiso tolobelaki lelo makambo atali bongo batinele tozali na opération bongo bongisa tinele tokobanda okobakoba bongo na bakartier nyonso na baveni nyonso bakomini nyonso mpo na opération bongisa tinele mbote mama ya solo tokoba kaka koluka kobongisa batinele ezala malamu po ete ezali sika vivandi ezala mpenza bopeto po ete manso maleka mpenza na bolamu nakanisi ete natondi botondi na ngai na mama GH kuna na Londres papa Edo Amani na lettre J na Boston kuna na États-Unis na Yannick Ntula mobala pembe akena poto na tongo na bayebanso bosepeli to pe ko benge mpona kotuna mituna benge kumutula lokolo ya mondele olibungu tulu tukumwambela moko libungu tulu jomi na libwa kama libwa na tumbe na moko na 081 0019 921 ndenge totunaki bino kaka boza wapi biso yeyo kumutula si azongi bozipa kaka mabulu ya mike pomba te ye moko asi ayei bomoni batinele totoni botoni na ye moko 36e chambre mobala ya mwindo ya mandefu ebelebele dede miongo asimbaki biso kuna na bililingi tolobi ete opération bongisa tinele bopeto tokotambola yango na bakartier nyonso na bakomini nyonso tokotala batinele na bino ale mokila ngombe na mokongwa joba